Très cher internaute de www.cleboa.com, c'est Tamakasi, Autolukakele Rabino, information, Nasouk, Sondé, notre Dib Sarabino. Merci de la nation Totombanda 001, merci beaucoup à toi, merci à Pichou Mangaya, un grand merci, merci à Yvette Kalumbu, Herman Apoyo, Freddy Akimbe, Patrick Yenga, Omos, l'autre équipe Mbaya Cleboa, merci beaucoup à vous, merci à Mami Milinzemba, na Londres, Maman Likelimba, Makilimba Mikemi Kibukanga, pour les Mbezamo comme Mami Milinzemba, na Londres, impresario Claude Ndumbasi, Yassive Mungenga, Mobala Moulaï, Yapembe Ambongo, pourquoi pas Abakari, Ouaramoulouba depuis l'Angola, de gros bisous à toi, et un grand merci à Bibi Chopotongo Black Carte. Des bonnes informations, Balobi, Papa Lutumba a Koufi. Rumeur tout le monde qui n'attend sur les réseaux sociaux partout dans le monde entier la mort il y a Papa Lutumba mais le quoi biso to nkaka ko lobe formation bo été toyé ko luka na kati anda ko nende wo na zana kati bel et bien na kati anda ko Papa Lutumba Simaro to ko luka ye to meka ko beta masolo allons et alors toyé ba est-ce que akufi to azaya bon moi à tout à l'heure parce que tout type ministre de la culture et des arts à Yépe Kotala où il y a bon papa naï Lutumba Simaro vraiment bah rumeur circulée ça fait très mal il y a Koluka Kuboma Mutu avant nanutan naï kokiti vraiment yenda kokunda bino yende pendande a kokunda bino parce que azana no makasi azana no parce que nzambe ne mutu atiki na pema parce que ayebi pourquoi azo garder tina âge oyo parce que nzamba yebi mutema naï ils a pour les vraiment bande ko internet ils ont vraiment passé tout cas une économie encore où on a posé mais bino bozo boma avant mais yende a okunda bino à tout à l'heure tout dans comment ça a été Papa Lutumba pas eu moins temps ko loba mukie ministre de culture pas eu moins temps ko loba tout dans l'image surtout tout juste après beaucoup plus c'est à la suite de la rumeur qui a circulé hier tard dans la nuit qui faisait état de la mort de l'artiste musicien Lutumba que vous voyez là d'ailleurs. C'est pour cette raison-là que moi personnellement je devrais me rendre sur les lieux pour savoir qu'en est-il exactement. Est-ce qu'il est vrai que Lutumba est mort ou il est vivant? C'est comme ça que je suis venu le voir. Il est bel et bien vivant. Et qu'est-ce que le ministère de la Culture prévoit pour que Papa Simaro demeure encore en vie assez longtemps? Je ne voudrais pas d'abord parler du ministère de la Culture. Je vais quand même vous demander de vous rappeler qu'à son temps, dans un passé plus récent, le président de la République avait instruit le gouvernement pour assurer donc une prise en charge médicale et totale en faveur de l'artiste musicien Lutumba, qu'on a eu à évacuer à son temps en France pour des soins appropriés. Et le gouvernement a déjà fait quelque chose et il va continuer à le faire en faveur de l'artiste musicien Lutumba qui n'est pas le moindre. C'est une icône de la musique congolaise et par ma voix, je peux rassurer à tout le monde que le gouvernement de la République va encore prendre l'artiste musicien en charge pour le transférer en France où il suit déjà ses soins. Pour la poursuite, voulais-je dire, de ces soins médicaux en France. Merci, c'est moi qui vous remercie. Eh bien, ce qu'on a l'habitude de remettre en bon dans tout le moto, parce que nous avons beta mbonda on a tolo na yo pongo yeba ke suke sala kapasi nzema nanga moko na loba boye moko na okufa kake ko beta mais est-ce que ba yoki kake yango ngi bena bakisa boye oyebi lo kitak ya kake ba yoka kangote soko yoki yango seki okufite parce que beti yo okufa bon ngai papa na bino koko na bino Nazana, non tina minute yo, na ko remercier mon konzi ya biso ya culture à sa déplacement penza aya ko tala ngai na banzi na bato atanka bible passage moko ba lobaka azaki na l'hôpital oya ko tala ngai azaki na boloko oya ko tala ngai na nzala olesa ki ngai na banzi yango yo
ministre ya sali na kombo ya président de la République na kombo ya gouvernement na bénéficier biloko yango na si na ke na poto 3 4 fois mbalo moi mikakato na moki esali na visa na banzi ministre na ngai ayuti koloba ba ke bakosala nani de ça mais bon po bolela moto eza nango mpasi te nalobaka boye toujours na loi nalobaki likambo oyo génération na bino eza différent na biso nangi loba boye c'est comme si matière oyo nzambe asalaka biso batata na bino esilaki matière oyo basaleli bino eza na respect te okobanga kulutu lokola ngai te tata lokola ngai te ozoloba na eloko lokola internet papa so na oyo akufi peut-être biloko bakomelaka yango nde ezosala bango nani wana mais nangi na bakamba respect soko lelo ministre alongwe mpenza atiki bureau na ye na age na ye kotala nga papa na ye nga na futele classe nga mto na commissaire ministre non éducation ye azwa po akwaki mpe kobengisa ngai batafale basimi nga bakotinga na motuka naki kotala ye bon nangi na olobaki génération ya lelo ezali mwa compliqué mbala liboso babomi nga te mokolo wana naye kolela papa wemba bazomona nga na pas de peuple ndango naza kosincline mais kaka na poko nango wana no ntango akiti kaka na avion akwei akufi bon bango badevanse nzambe ngai ye moto ali mokolo nga na kokenda nga na banka liwa te liwa okobanga yango mekokima yango te ngonga nanga mpe kokoma soki ezali plaisir mpo na bana mpa azali moko te soki ezali plaisir na bana bakokomaka ndenge wana baderange mama nkele naza na poto ye mpe akendenge maladi abengi ngai alobi nazalela nini pembeni alelanga bino mongongo ozoyoka ya mobali na yo naza wana encore vivant oyeba okuti ngai naza vivant liwa ezali nzela ya biso nyonso. Merci. Non, mais à retourne de là. Et puis ma qualité, il faut que. Yo, pendant l'internet, tout ça là. Ça nous quitte, on a autre chose à faire. Voilà, omoni wana papa Lutumba Sima toza bel et bien na katanda kuna ye asa kokufa te azana bon moi parce que nzambe azo pese na nous pema azana nous na makasi parce que comme on a 110 ans ou comme on a 120 ans ou comme on a 140 ans pourquoi pas ça 50 ans parce que ayenda kokunda bino yenda kokunda bino pour azana makasi vraiment toza dessus na bino bato ba réseaux sociaux mingi ba internet misusu bozolo ba message ba titre le kuta na icône moko totikali na ye ba oba musique congolaise moko totikali na ye tout protéger tout battre pourquoi qu'on fait que ça la passe na basangwa mabe ya le kuta vraiment ça fait très mal na bandeko na biso oyo ya ba internet vraiment tout ça bel bien ndako papa Lutumba yende akokunda bino bana poto bozala calme Paris Londres partout dans le monde oti bobenga ngomba potongo luka ces formations au vérifier sur les andré nini mais il a vérifié na za kata ndako papa Lutumba ça très bien à bonne santé mais calamité azo qui ne peut pour Paris bamba visa bazo saka ba luka bamba visa sur c'est bon ka simbi azo qui ne bongo na mikili ya poto pona kaka ba rendez-vous na ye ya ba médecin nini ba bazo soigner azanaye abonne et difformé. Grand merci Namino Soubosaki et Bélé Ronald sur www.clebois.com. Site Makasi, merci. Na mame Milinzemba na Londres, makili mami mikie bukanga pour que mes amours comme mame Milinzemba na Londres. Merci. Aya Sylvain Mungenga Mobala Moulaï, ya PMBP Ambongo. Un grand merci à vous. Un grand merci Yemoko mon vieux
Papa Willy babi yende mutasimba clé ya le papa Lutumba Simaro babi eloko liboso kaka tonto yoki se komte boso to benga kiye papa Willy tafa to simba to benga kimbala moko parce que yende mutakena na papa Lutumba poto azonga kanaye na baswe na ye vraiment c'était un homme à féliciter papa Willy merci beaucoup parce que toujours ça sima na yo sima ya bana OK et kende liboso un grand merci na mino sozaki belé merci na papa Sylvain Mungenga mobala mulai ya Sylvain ya Pembe pe ya Mbongo pourquoi pas à Ricky Kobombi les big boss Ricky Kobombi les big boss un grand merci à toi un grand merci na batuno tout bozaki ebele ya kolanda biso merci à Bibiche Poutongo Black Card merci à toi Bakari Ouaramoulouba depuis l'Angola un grand merci à Bino Sozaki ebele ya kolanda bino bisous tout prochainement pour un nouveau numéro bye bye yende a Bino bye